Ouais, mbote mingi na bande kuna sobola na kimission na bino Allo Star. Allo Star quand tout le barato zana to téléphone à tous les artistes. Et c'est les artistes peintres, et c'est les artistes comédiens, et c'est les artistes joueurs. Tous les artistes obo s'exprimera bien, obo le bara bien à Allo Star ndé makambo. Merci beaucoup à notre maman Queen Mada. Notre maman Queen Mada, oh mais ça l'a façonné moi ne Fashion Miguel. Les beaux gars de la presse congolaise. En tout cas, merci beaucoup. Merci pour la bande de Cognoso. Oh, vous s'abonnez vraiment à site Nabino via TV Monde. Vous s'abonnez vraiment massivement pour que vous ayez. Merci, merci Belé dans Nouria la carte à Paris. La femme de l'entreprise Nouria, Babi Nouria, Ndemakambusa Nouria, Boboulou trop. Merci le sousuna. Onate moi ça pembe na kata Bundes, onate moi ça pembe na kata Bundes, balobi yondozo pesa makambo. Pourquoi pas na otala Tanita Mbuku na kata France, Tanita Mbuku ndeka toyoka na ki balobi yonde makambo na minute yondozo pesa éclairage à dégâts na kata France quoi pour aninité na bossa inte jouer là la maman de King. Je là la maman de King na kata États-Unis, balobi je là la maman nda façonné Fashion Miguel, les beaux gars de la presse congolaise pour la quoi tala rayonne makambo pour anité Christelle la tigresse balobi Christelle la tigresse choco frappant eh ngala benga moi ça kilo moi ça poids moi ça tonda. En tout cas merci beaucoup so bon biso na pourquoi lelo toye aboye c'est juste toye pour na rara ba information ndenge to message me mabino Allo Star ba information à grand prêtre mère. Septième bagarre boy bien que c'était bagarre à postuler quoi yango toye to en kata recherche toyeba nini o septième bagarre a bengisi ba artiste comédien c'était bagarre message nini nga memela biso bana Allo Star. Donc totambola pamba te so totambola bosse ki makambo eza. Donc makambo vomeza na kata Allo Star yango totambusa micro na biso na ba artiste comédien tout boyo ka bango nde bazolo ba par rapport ya septième bagarre quoi ndinga a postuler septième bagarre to trouver ba lelo septième bagarre atiki masolo ya a combiné na députation to c'était bagarre a évolué kaka na évolué na masolo art quoi. Donc total musa micro merci pe na mon réalisateur papa ngonga ba bien de mukusa talo asimba micro net na film et merci beaucoup. Donc tout ça on est ensemble vraiment tout ça to ka ba artiste na bino ndenge ni ba koloba par rapport ya événement au ba bengsi biso quoi na émission na bino bolingaka trop Allo Star tout ça na rapport na bino merci beaucoup. Ouais, quand tu es là, si tu es télémisi, papa n'a pas donné au mot. Donc, baza ba moko, il y a base, il y a maman na biso 7e bagarre. Papa Doni, bonjour. Bonjour. Oui, papa Doni. Tongi to eba. En tant que base, il y a maman 7e bagarre ndega na otoloba. Na l'initiative au maman Zui. En tant que yo base naïe. Mais à boxe musala théâtre toi zoko baga musala théâtre non à boxe musala théâtre c'est juste que non il faut quand même y ait une représentation à niveau c'est il y a Assemblée nationale il faut aussi un artiste comédien une artiste comédienne à représenter artiste et comédienne à l'Assemblée nationale. Voilà pourquoi a préféré qui aussi a posé candidature naé Nebomo na Tobanen à début jusqu'à ce qu'il n'y ait pas de comme il est là donc c'était un peu donc ça. Ouais. Est-ce que vous éclaircir vraiment ce qui raconte Oeza base dans vos années? Bon, on a prévu ces rencontres juste dans l'idée à parler avec les artistes et comédiens dans le sens que non depuis membre bandi non artistes et comédiens Zui Pena tant il reçoit na maman qui concernant candidature naé. Voilà pourquoi on a prévu ça aujourd'hui pour nos artistes et comédiens il des années tu vois on ne pourrait pas aller directement devant les gens sans pourtant qu'on soit à la base les artistes et comédiens étant une artiste et comédienne au Azali et on a pour faire une rencontre on a deux billets à campagne parce que semaine prochaine lancement à campagne officielle naïe au Banda alors sur ces à pour faire qu'ils à la bonne donc je pense que non c'est un peu donc ça rencontre les gens du Yango en tout cas c'est un peu ça la réponse. Moi conseil nous que ça na bande comme ça artiste et comédien pour nabi ezara maman 7e bagarre tenabi que ezana président na biso quoi encore autre postuler nani président Kaleba postuler na président ya groupe nani président l'homme pas postuler moi conseil nous que ça ba président au ba postuler
Ouais, merci beaucoup d'avoir invité juste quand artistes et comédiens tout, fans, musiciens, tout artistes et comédiens c'est pas ça bango, ça artistes et comédiens chance en tout cas cette fois-ci là tourne à bango. Pendant 17 ans, il n'y a jamais eu un artiste et comédien dans ce milieu national. Alors sur cette opportunité, nous avons voulu que non, artistes et comédiens ne morts mais je pense que non, on a le reste parole du Koloba. Ouais, c'est quoi pardon papa Doni. Likamba base, tout le bal likamba base à boy. Nakata base aux anani. Nakata bureau c'est un bagage faut clair. Si peut pas la poto, il va quand même donner au moins anani nakata base. Bon en fait, ngana nakata structure na parole tellement belle. Je pense que yo yebi but voilà na biso ba yebi il y a pas à parler naza na mututé mais naza nakata base. Base na base. Merci beaucoup, merci. Ok papa, bonjour. Bonjour. Papa n'a s'est présenté pour Batubala n'a pas comprendre Oyoza. Ah merci, on s'est présenté bien que Tringa passe n'a s'est présenté. Ouais, Jojo Mas ou Abengami chef Jojo. Ouais, chef Jojo. Na réunion Oyo, eza réunion kaka Italie artiste et comédien, tous ça réunion au Italie mutunyo tout Oya koki koya Oyo azana posa ya côté réunion kyoko. Oui, merci pour la question. En réalité, Réunion, ils ont kakaté pour les artistes et comédiens. Donc, vous l'avez remarqué que dans la salle, tous on a ma veuve Bazali, il y a moi, ma joueur Bazali, il y a quelques délégations et ce ne sont pas seulement les artistes et comédiens. En réalité, et moi, j'ai Salamaki pour nous présenter candidat, Nabiso Oaza artiste et comédien, n'a collègue Naïba comédien. Donc c'est pas vraiment que Isaka obligatoire pour artiste et comédien parce que vous remarquez dans la salle Isaka ba comédien était basali batunyo sur basali. Ok, merci vraiment papa Jodo. Si on est bokani ba maman veuve au boilo on est bobombel bang. En réalité, ce sont des stratégies internes. Toko développement la caméra parce que ils ont ba candidat belé bazape ba maman veuve na bango. Alors la chose la plus importante à faire c'est que nous sommes là, nous connaissons vraiment la valeur de ces mamans. Et puis, candidat qui a postulé, à orpheline, pardon, de père et de mère. Alors, je pense que ça m'a dans la télévision, peut-être dans le coulisses. Ok, merci vraiment, papa. Merci beaucoup, merci. Ouais, bonsoir, mon président. Bonsoir. Ouais, président, moi, question par rapport à l'initiative au Maman Nabiso 7e bagarre, en tant que bino artiste comédien, au lobby nippon. Bon, les initiatives, moi, j'ai malam mini pour Nabiso. Pour les toyebi qui tous a délaissé batebele baloba naza mutu moko na poto Millet Mafuta moi na maman Rosa les kajina alabaki bino ba comédien boza délaissé balandelela bino te par rapport à ba mission OK biso na ba mission social album okoyo ko na mutuka olegi tout comme pokoyo kate mais biso na théâtre na voix des ondes bota la biso na écran topé ça ba conseil morobo tout ça batumo tokoza beauté na koya pe na tiki mota libende à $1,800 na libanda mais naza nanga muta funa te naza muta matete mais le pas nanga musa groupe baza bana funa donc normalement na pour représenter massa nanga 700 c'est mon meilleur ami mon vrai ami penado batba comme qui camaraderie moi samba les 7e bagarre ils la reine bijou la reine ils na meta donc tout ça batu oyo to zalaki na moi idéologie ensemble et on a moni na pour na soutenir et pour na sa bana ngo baza na funa ba meka ko voter tout badi Tchela Mireille pour et ça la bien lobela biso na parlement pour Makambango ça va bien quoi. Ok, merci vraiment. Merci. Ouais, bonsoir mon président. Ouais, bonsoir. Ouais, président, on a l'initiative au Maman Nabiso 7e bagarre en tant que bino artiste et comédien. Moi ba vie na bino zani. Donc ça vraiment plaisir makasi comme on a que moko parmi biso à côté na kati ya Assemblée nationale pour na koluka ko lutter contre faiblesse et difficulté na biso artiste et comédien. Donc tous les artistes congolais tous négligés partout dans le monde, tous la penda respecté. Mutu mususu oyo artiste salita mususu ayeba na monde baye peka aye wana ko mono komi lokola moi pesemo bo devant les maintenant to ebike na minute o artiste comédien bazo kota na assemblée o baza na moi tête o ba comprenant que vie ezaboye à qualité pour la biso artiste to reçoit valeur pour to continuer te ko vivre aka na mabanga na sima mabanga yango esala ke ba critiquer biso ba finga biso babi mutokolia na mutoki na biso eza art tant on a joué na lobby combo na yo nazo obligé ya ko servir ngai oyo senga kinga maintenant na lobby combo na yo et communiquer mongala comment ko benga yo o comment ko publier nga comment ko ba n'importe quoi na internet ba nini surtout pour na nini pour musana biso foot arrêter biso artiste congolais
tokoma kolia na nsima mabanga tovivra na nsima mabanga. Est-ce que pour Zamaramo et Salamara na biso na Congo a tout partout dans le monde? Te na biso na Congo partout dans le monde te. So tali artiste comédien ya mboka nigérien to ivoirien vie ya vivaka na biso ba oyo eza différent. Donc ekariza ya kolongwa banda wa tati France na ndinga makolo. Donc ekariza bon parce que a vivre bien, a lia bien, on l'a ta bien, a zotonga. Mais biso awa, je ne sais pas beaucoup tambola partout, aussi au monde que artiste et comédien congolais a tonga moi hôpital moko, to moi pharmacie moko et bimi na mbongo art. Sur landé soit tonga sur landé les bien tant ça cop moi sala na sima monde art. Mais to senga siko na sima ya nani ya ndekona biso Mireille ndenga ko kota ensemble to yebi ke abomba te alobaka na sima na yebi so artiste congolais to zo valeur to koma ko tourner bisika o ebongi to ko sala musala na ba qualité o ekozala bien pe to zala sous critiquer te so ki bango ba koti ensemble. OK, merci beaucoup président. Bonsoir maman. Bonsoir. Maman to moni bino ba maman Veuve Bolandi 7e bagarre. Attaque bino ba maman. Di kanisa bino eza nini par rapport ya maman 7e bagarre? Ni kanisina biso ezali lokola mama alokoti biso aluki biso tosepeli mingi ndenge alaki biso ke mardi penda banda lobiti lendi tozolukana tozaka ebele mama kosepela tokovote ye po alobi na biso ke akotika biso te yango lelo tosepeli en tout cas mardi to solola akoyoka ndenge tokoloba mama bakoloba kosepela mingi oyo bayete lelo baza ntango bakolobela bango bakoregrete mais tokozala na bango mardi siko attaque mama na motema na yo ki bo mama lelo oyo bo soki 7e bagarre député na biso soki ndenge alobi ki akosunga bino bamama Veuve bakosunga bino na makambo nyonso tu lelo oyo bo soki asungi bino te attaque yo mama réaction oyo ekozala nini? kitoko te na kosepela te réaction ekozala kitoko te mpo namoni ke mwana alobi na biso me asaleli biso yango te mama bi réaction ezala mabe makasi osepela te mpo mwana te mpo mwana akosinga moni ke mama bakosaka ye te mama ifo ozalaka motema kibo mama bon naza nango lelo mpe mwana oki kosala te mais lobi mpe mwana oki osala monene kolekwa ninga sele nayebi yango mpenza mpo na mwana toza na bana mosusu baya na ndako tanto alaki yo me asali te me akosala kaka. En tout cas merci vraiment mama na sepeli. Rouge tabac là. Ah, ça serait pour nous aussi avoir aussi un député à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? On est d'accord. Est-ce que... Papa, Malène. Qui? Trop de bas français et belé pour Awa, député à l'été. Tous les bâtons de la Congolais. Quand je te suis dans le sauf qu'il a oublié la langue malade. Bon, gars, il a télé mikunda. On va pas député. Oh yo yo ko bawa. Veut dire ngai moko na mona miso. Donc modèle mama oyo ale na titi na mbandaka. Daga ga yana ngai mama nga abenge na numéro sa pote de. Je la connais. Bon,
Si tu as connu, comment est-ce qu'on l'appelle? Comment est-ce qu'on l'appelle? C'est vous. Je te demande. C'était, mais c'était. Ben Gangai pour, on est au Moringa, on est vous avez c'était. D'accord. D'accord. Au bout de que vous êtes ici. Là, il y a mon photo, mais naïbité, c'est ça. Mais c'est bien vous qui m'avez dit qu'il fait des campagnes en Bandaka. Ce n'est pas vrai. Vous êtes qui? Merde. Je suis chargé campagne de mademoiselle Tchela. Est-ce que vous me connaissez alors? Parce qu'on est tout là-bas. Mademoiselle Tchela Mireille. Bien sûr. Eh? What? Oh non, tu vas dire Mireille? Papa, tiens, pourquoi vous m'avez natation? Donc, non, mon gars n'a pas bien. Na yoka kaka ça. Nero minamona, mais na yibi la pour côté ma. Donc, c'est ma toute première fois que tu m'as montré. Non, pas de problème. Alors, où habitez-vous? Parce que nous sommes à où habitez-vous? Na habitez-vous les caca pour Non, je demande votre adresse. Si vous habitez où? Nous sommes en train de définir toutes les adresses que nous sommes. Nous donnons votre adresse et puis nous allons donner. Comment tu es? Nalobi est petit. Oh, yo, pour ma ouais. Donc, et vous savez, ouais. Ce que nous disons, c'est malade. Bon, avec ça, moi, mais nous sommes amis, qui n'a pas de donc, au moins, nous n'avons pas de mien. N'a pas de naté. Yo, vous avez fait ma mort. Papa, le problème est que si vous avez un petit peu de adresse, et si vous avez un banda, La casa vous. Ah bon. Eh, d'accord, on me manque pas, il n'y a pas à maman. Le nom, c'est Eh? non. Non, il y a beaucoup de millions de batailles. Papa, il y a un monde de batailles. Papa, donc, il faut que tu combo, il faut que tu combo le gars sabal. Et couf. Voilà ma mère. Monsieur, il y a un problème? Est-ce qu'il y a un problème avec vous? Pas souvent on gagne la monnaie comme on a maman. Papa, il y a pas de donc on est là pour la tisser. Donc oh et comme donc on les canangais bah mon côté côté les papa. Bon, yo moi yo comme ça mon gagne de civilisation. Bon, yo ça n'est pas ça. Yo au cabinet. Ouais. Maman n'a rien maman. Maman t'es là tu bats. Bon, si vous terminez à poser avec Maman, s'il te plaît, ne pleure pas. émotion papa. Émotion comme on a. C'est ma toute première fois que je vous vis. Hein? I love you for my dear. I love you. Merci. Now dear. Nasali bibu. Bon, modelo na kokina kupanda sana. Olele ngaka. Beti na ngeko. Donc yenge ne totambo kina kamumo. Donc ndeke zaliwa na kenda donc ko picoler ndia ko picoler. Na picoli yetu ni papa. En tout cas, papa, toi c'est trompé. Moto yo aye penda ko komisa fulezi ma. Allez na ba projet moko soko yo ki projet wana. Petit. Et boke ke na nzambe na sama ke. Yo ko mo. Donc na ke ko panda sango na ndeke na ngai na kuja na petit wana. I love you. Eh, ola kiti ye lore na miso. Yo, makambo sangi yo. Merci nani. Na c'est fait. Mosso. Bonne à la poste. Allez, comment la musique? Oui.
Non, réalité à Maman a dit que biso artiste seigneur sovandele on a ba maman na biso ba maman vive. Siko to leki na deuxième étape peut to que négocier na souka poto comme déjà presque à la fin. To linga to pesa maloba ipa ya ba représenter ba groupe o ba yé na biso moi le bezali pour la maman Mireille to ba président ba groupe o ba yé ko soutenir yé. Ce bazar na moi le ba ko ba lobe na biso yango na misu na yé la présence na yé moko. Na peut qui représenter chic so kaza wana so kaza maloba ko loba. Soki ezali maboko ngwaka siko bota mwamba na lati aspi bon projet na caméra. Merci vraiment na ndenge tosangani awa na ba mama na ba papa oyo mwana na bino ya groupe ya Venga Dios mais beaucoup plus que maman likamoto eli awa maman na biso Mireille. En tout cas, biso ba maman, na biso ba papa, surtout biso ba artiste nan. To ko bossa ne mkolomo côté. Ngamo personnellement, naza mona funa na ko bossa na mama te soki mutu ali bosso apesa voix. Ngamo mona temia mutu ali bosso apesa voix. Merci vraiment na encourager nous merci. Bon ba ka ko eki soki ko aigle royal azama loba pe ko loba. Président Ogi. Merci beaucoup na présence na biso et ça n'a vraiment plaisir koyoka maman na biso ndeko na biso oyo azalaki nyonso pe aza nyonso mpo na biso lelo oyo aluki affronter akota na kati ya monde nango ya députation nationale nga de ma part danda ekolela mingi mpo na biso ba artiste congolais eloko wana même na bémission so na leki na loba yango to tozala vraiment négligé. Et na kati ya parlement tozala mutu alobela biso te pa bumbila biso pe tozalaka critiquer na monde nyonso surtout na domaine nyonso surtout biso artiste et comédien tozala critiquer congolais. Donc lelo nzamba sali grâce maman na biso tubadi affronter monde ango azokota na parlement po naza sur déjà koti po to voter déjà po na nzela na ye po ya bombaka te ala rappeler les moindres likambu alobaka kuna arobundela biso artiste comédien congolais pour toi avancer peut to valeur na mboka na biso lelo ngana rosenga na oloba na mama avandi wana awa biso to pc chance kuna place a okende a lutter pe pona biso pe pona commune na ye funa mobimba abunda po aloba pe ya malamu ekota oto na omona mabe na bato to pesa ki chance ba soutenir biso te ba sungi biso te mais ye akende po biso tozala sauver dans nzela na ye tozala paix na ba valeur na nzela na ye tozala limité te na balie na biso tournage tozala limité te na balie na po biso artiste congolais to vivre te na foot ba chaîne to vivre te na foot ba lié la répétition to sala makambo te faut tozala valeur sur étranger ye awa ba pese lié à répétition gratuit ba l'excès na chaîne gratuit l'émission les cas gratuit mais biso moko ba kolomboka tozo leka tozo futa pour les émission faut futa droit pour ça la boue faut futa ni donc maman akenda lité pour biso pe tozala na valeur na kati mboka na biso. Merci. Tozo continuer merci pour la président Aigle Royal président Bosco to bengi maman bisou la règle aya koloba moi liloba na biso député artiste na biso après tombé na maman qui est là il y a groupe Golden ba je vous souhaite la bienvenue. Bonsoir maman. Bonsoir mon fils. Oui maman, tout le monde raconte le loup que c'est maman vive ou bien que c'est artiste et comédien raconte le loup en tant que yo maman le biso député éclaircir biso bien raconte le zaki base de zaki ni. Non, ezaki juste na solo na ba maman na ngai ya ba vive na ba na oya ba orphelin
lokola mula pe menasaki biso yango moni ba artiste mosusu pe baete donc nazaki na besoin kosola na bandeko na ngai na fanatique komeka un peu ko expliquer bango souci na ngai ba expliquer nga pe posa na bango donc pote ba iloko ni to kosala na venir o izoya donc voilà. Ok, en tout cas, maman, et celle biso vraiment bien. Nga Fashion Miguel, toi na simana yo, photo tindi comme maman na biso po yo soza bien, biso pe ba fashion to za. Na yo, via Queen Mada. Oui, ma présente na benga binanga moutage ma casse na bandal. Nga mot na signé na biseke non. To sto ici donc to kuta na lobby. Ok, maman, moi mot de la fin des années. Maloba ya suka pona lelo. Ezake tufuna na fingi te na bi tufuna. Tufuna bana funa nyonso. En tout cas, bozala simana ngai numéro 236. Numéro 236 nde makambo. Na robosa na binote naza mwana bosimba nga botombola ngai. Naza na babeki, nazo nguluma nazo tambola na passe. Soki bino bosiminga na telemi na bi nzamba ko tcha loboko makamone so kende liboso. O nazaki na ngako loba mingi. Donc bosimba nga kaka. Posna bina loba. Bobake bazolo bakaka bongo. Ayona linko lobate et là on a 5 bino ka ngona maboko na bino pour ça la vraiment bien. Merci Miguel. OK, merci beaucoup. Ndega tolobaka Allo Star nde makambo na Allo Star tozana pour na bino to salara musala kwa na Allo Star donc ça Allo Star m'a appelé. Merci beaucoup à Chatingimbi direct na France. Merci beaucoup. Na ba soutien aux soutenir nga Fashion Miguel pour Nazala. En tout cas, Sabino Mawatro, ce n'a pas quitté. En tout cas, ils ont vraiment passé. Et ça, on a bien tenu. Merci beaucoup. Na Mr. Langa Kati décrit au Bokungu. Wana mona maman en France décrit au Bokungu. Merci beaucoup na notre maman Bijou la patronne. Bijou la patronne na Kata Bunde, c'est merci beaucoup. Na bébé chéri na Kata États-Unis. Wana mona bébé chéri, moi ça pembe, moi ça poids, moi ça tonda, moi ça solara bien. En tout cas, merci beaucoup na chez la Vita na Kata France. Et merci to salara musala Queen Madande makambo sa Queen Madame Boulou. Merci peu na mon réalisateur Papa Ngonga. Toi Simba caméra ta la raté Papa Ngonga ne makambo. En tout cas, merci. Tokutani Mbala Sima. OK.